Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo nayebi ete bozali ebele oyo bozali kozela émission nini oyo tobombeli bino mokolo ya lelo tobombeli bino basango oyo etali makambo oyo bakongole bakomi kosala awa na poto ya kopekisa miziki mpo ete ebeta na poto te mpo ete balobi ete bamizisien nde moto babebisi politiki ya Congo, bamizisien nde bazali kosala makambo mpo ete bakonzi ya Congo bakoma bateki bamakambo ndenge na ndenge. Na yango wana basilaki kosala likita na bango oyo balobi ete bango nde bazali bato oyo babengi soki ba maître, bango nde bazali kosala ete mpo ete bakongole bakoka kobeta lisusu miziki te soki bamoni bamizisien baye na France to na Belgique. Bango bazali kosala lingomba ya bato mpona kokende kuna kointercale mpe kosala n'importe quoi. Wana nyonso tu balingi ete bamizisien congolais babeta na poto te mpo ete bango raison na bango ezali lelo soki politiki ya Congo ekomi boye ezali mpona bamizisien kokamwa bandeko kokamwa. Bandeko babolingo tango bakadoko bayaka na Congo tomonaka te esika oyo bamizisien basinyaka bamikanda mpona ete bapesa accord bakadoko baya kokota na Congo mpo ete bapolitisien lelo bakomi koluka bamakambo de gauche à droite esika bamoni bakoki kobambela bato bamakambo ezali te baye sikoyo kobamba yango epai ya bamizisien bango bazali kokanisa ete pouvoir ya bakongolais kuna na République démocratique du Congo nde esimbami na bamizisien. Yango wana awa na poto bamisusu bamibengi bametre bandeko likambo ya kokamwa okomona moto mosusu amemi ebende na nsima ya ndaku avimbisi mwa tolo bapake esali komplike pe amibengi metre abimi liboso ya kamera alobi ete ye azali metre musicien boye akoya na Londres te musicien boye akosala boye te kokamwa bandeko. Ba maître yango oyo bango bazali koloba ete bazali ba maître kasi vérité eye kobima pe toyeba koyeba ete bazalaki ba maître te bazalaki bato oyo bazalaki komema bamabende na nsima ya ndako pe bavimbisi batolo pe baleki liboso ya bakamera epai ya bana oyo ya bakulu na basoi-disant bacombattant babengi bango ba maître me nzoka nde bazali na bango kaka bato oyo bazali kodebrouye na nzela ya masolo oyo ya ba vrai maître. Ba maître ya solo oyo ndenge toyutaki koyebisa bino maître ya mashita oyo azali kuna na États-Unis yende azali maître ya solo oyo komona ete tango azali koloba azali kopesa exemple ya malamu pe alobi ete ki maître balakisaka yango na balabala te po ete obanda kobeta bato ki maître balakisaka yango te po ete obanda kosala ba influence bato babanda kobanga yo me ki maître balakisaka yango na kati na ring yo na moninga na yo maître bozali kobetana pe botalisi makasi na miso na bato pe bandimi ete solo ozali maître. Maître ya mashita bato mosusu bakomi tuna maître ya mashita yango nde nani? Maître ya mashita azali champion ya ba champion oyo
pesaki lokumu na mboka na biso na tango ya ex Zaire pe azali kaka kopesa lokumu na tango ya mboka na biso ndenge tokomi na République démocratique du Congo kasi bazali ba maître oyo bavanda calme balobaka te ndenge kaka biso tobandaka koyebisa bino na ba émission na biso bato oyo bazali na bankonzo na nzoto oyo bazali mokuwa moko balobaka te bavanda kimia oyo bazali kosalaka ba makelele lokola bantaba koganga biso ba maître boyeboye wana nde bazali ba maître ya nsima ndako bandeko babolingo po ete ndenge mpe ngai nayebeli papa Roger na nkonzo oyo azali na yango ba oyo mosusu bamibengaka soi-disant ba maître ndenge nayebi makasi ya papa Roger en tout cas soki mpenza papa Roger azwi mpe oyo moto mosusu bazali kobenga soi-disant maître ba maître oyo ya mike ya Londres en tout cas na nkonzo ya papa Roger nayebi ete akoki mpe komelisa moto minu wana ezali sans commentaire nazali koloba yango avec fermeté pe na conviction nyonso tu po ete nayebi ete papa Roger mpe azali na nkonzo ntango mosusu bato mosusu bakoloba ete tala ndenge azali kokumisa papa Roger po ete azali moto na bango ya radio nalobi yango pamba te po ete bandeko babolingo nayebi force oyo papa Roger azali na yango ata bato ndenge balobaka ete bozali kobomba bilongi na bino banini mais nazali koloba yango ya solo ete bato na bino bomonaka ete bazali makasi soki papa Roger mpe alobi asimba bamosusu na banzi ete bakomela mino yango ete toye komona ete ba maître ya solo nzoka nde ezalaki maître ya mashita oyo mpenza azali mwana mobali azali na konzo okomona ata mobali ntango azali koloba pe toko soki otali kaka omoni ete maître mpenza ya solo yeyo avanda kimia alobaka te pe alobi ete ba oyo nyonso to bazali koya o ba maître ko supprimer ba makambo ya ba musique mpona koloba n'importe quoi bazali na bango kaka ba maître oyo bazali ko débrouiller ya simanda ko po ete ba maître ya solo bakotaka na makambo ya bozoba boye te mpona yango bato mosusu bakomi tuna maître ya mashita nde nani yango wana tozali koyebisa na bakongole ebongi malamu ete tolakisaka bino bato oyo ya makasi ya Congo oyo bazali na konzo mpenza ya solo ezali bato oyo te bazali koyela biso kuna na baangleterre kotiela biso liboso ya bakamera bango moko bazali kobibenga maître okotala moto boye mwindu lokola makala oyo batekisaka bakote ya bumbu kuna na Kinshasa ye nde azali kobima lobi ete azali maître kaka misu ya pamba ezali komona na pena minu na ye mwindu makasi azali na studio me azali mwindu lokola nde goudron oyo ya ba italien oyo basalelaka kote ya sud ya Italie kuna na Naples yango ete maître ya mashita azali maître ya solo po ete avanda kimia na kati na kobomba na pe amibimisa te me lelo soki amibimisaki po ete atalisa na bato oyo bazali kosala makelele komibenga ba maître oyo bazali kosupprimer ba musique mpe kokanelaka ba musicien koloba ete bakobeta ba musicien ye ayaki nde po ete apesa bango toli alakisa bango nzela nini bakoki kolanda pe azali koloba yango avec fermeté ete maître ya solo awa na kati na Europe ye atikali komona ye te po ete ayebi ba maître ya solo oyo bazalaki na Congo kuna République démocratique du Congo mais azali kokamwa lelo ba maître mingi bakomi bengama ba maître oyo na poto bazali ba maître ya miniato oyo bazali koluka kaka kokanela bato kotumbaka mituka ya bato na lokuta nyonso tu mpe bamipesi bakombo ba maître yango wana mpona koloba mingi te botala boyoka maloba ya maître ya mashita oyo azali na konzo ya makasi soki apapuli yo likofi bandeko soki olieki otondi te keba okoki kobimisa pulupulu sanke omiyeba po ete wana azali mpenza maître ya solo me avanda na kimia alobaka mingi te yango ete bolanda ye mpe bolanda conseil nini apesi na bamaître oyo ya miniato oyo bamesana koloba pamba ebongo nsima tozonga na masolo na biso. Bonjour. Maître Yamashita, ça fait longtemps, les lobes on a katia Today News. Mokili mo benga biso bandeko Europe surtout pour na maître mingi pena bazanga Europe. Boni Maître Yamashita, lelo ba découvrir ngata Today News. Bien ça son parcours na yoti ndenge sala lelo au se retrouver na kati États-Unis. Na les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Nous avons représenté Mboka na biso Zaire au lelo komi Congo.
toyaki na délégation monene na kati États-Unis Jeux olympique ya 96 bana Congo lelo tozomona ba maître belé na kati ya Londres oyo lelo bakoma kotelemisa mabaya ki lelo ba artiste ba robeta te lelo boye na habité tango ozomona boye ilobelaka onini. omoni maître vient du nom maîtrise ngai maître Titi ya Mashita oyo bato bayebi donc nakosala biloko wana te ngai nazali mpona kodefendre bafaible naza mpona kodefendre bafaible mais naza te mpona kimaître na ngai ole nabundela bamaître mosusu kendaki nobundisa bafaible te so tolandi wana mboka na biso okende liboso te omoni nde toyekolaki art martiaux eza discipline faut koede bafaible eza te mpo naza maître fo naki nobundisa mutu nyonso asala sport te un maître aza mutu oyo ayedaka bafaible mutu oyo apanzaka bitumba aza te mutu akina koluka bitumba. Lelo na ba maître baolanda yo na kati ya Londres est-ce ba vantsa pe na siège ba koisa pe na mbago ke artiste mission moko te na kati ya Londres ko beta conseil pona ba raison na bango bazwa na ebité vraiment conseil nyoko pesa bandeko na yo baninga na ba sportif na kati ya Londres. Omoni tosaki sport eza comme armée faut ozala discipliné pour ma ceinture noire na yebite ba ceinture on ba zoloba so ba ataki on na simandako na yebite mais ceinture oyanga na méritaki yango na compétition na respectaki ba maître na nga na respectaki fédération zaïroise ya judo na tango wana lelo comme fédération congolaise ya judo tous les mutu ayebi tous les maîtres bazana Londres o wanga na yebi maître Mashitata zalité ba obenga imbattable sur tous les plans oyo to abundaka na nga akweya bango ba yebi et puis son a telemi na lobi likambu bande ko salama donc babiloko bazosala lelo ke musique ebeta na Londres wana eza na Londres bango nde baye na Londres na sima bato babibi ba maître mais tant toyena Kinshasa tant mosusu ba oyo nayokaka kuna nayebi bango te et puis bayebani te na Kinshasa donc il y a des maîtres bazo ba maître mais na Kinshasa baza maître inconnu il faut bandimo na Kinshasa faut bima na Kinshasa bandimi yo c'est confirmé na Kinshasa. Ah, on va à Londres, on va aux États-Unis, on s'entraîne 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Mais les Kinshasa, on s'entraîne 7 fois par semaine. Au moins, 7 jours à semaine, on s'entraîne. Donc, toujours qu'on s'affrontaner, que mettre tel, bah, au bunda, bah, foutu, bah, ticket. Faut tout continuer, bon, ok, tout préparer, bah, l'équipe, bah, la relève, voilà, que, au lieu que tout menacer, bah, musicien, bah, balabala, ils ont bien, bah, musicien, bah, ça, le coup, mboka, na biso. Chaque chose son temps. Yo, ça, sport, na mboka. Ye aye kobeta musique na mboka mopaya bo aider ye atombola lokuma mboka na biso mais eza te ke bo stopper bango bakota na Londres te bakota na Belgique te to na France te wana eza berere bazo reconnaître biso pour la musique na biso lelo pour lelo na mboka na biso musique na biso etomboli valeur ya mboka na biso makasi.